Moi ba débat ba monso ya takami Moïse Mbie bango ba sena nzambe bango monso bon bote ya biso contradiction entre bango na bango ba mo saba nini moi mutu boy net le long de tout monde pasteur nani ba pasteur ba yembi bango presque na ba mo ba pasteur moyembi akomi pasteur à celle l'église ne moyembi akomi pasteur à celle l'église ne parce que ba celle l'église yana ya nzambe mutati nda bango sto mutema ne muteti ngapi na celle l'église o celle l'église yana selon yo to sango selon nzambe o celle l'église yana selon banimi to sango selon mabonza to sango selon mwasino to sango selon etikala ya bana nao vous comprenez donc so ba sango selon vraiment ba directive nzambe ezabia mais so ba sango po le pasteur na biso moni ato le kanani nani kuni nani nani wa tukufila mwasi nani mais mutamuki na mundanza biso ntabiso watanzambe ba divorce et selon des comportements moi sur visé à ça la nanda ko ya libala na je rappelle ba pasteur te na ba sela nzamba yemba kana ba cause musupeza rapé biso mona biso mpe to mona ngona ba parler ba cause musupeza ezaki em susu muto yo ubali muto ubali esenga to bala yibiti ba pasteur musu ba sela nzamba ba basi na bango o esenga ba kembi na ye ba nini bali kemba ba nyonso metonga komi na mbongo bali eta ko wela mama o aza memechola o aza angela nzimbo kalo beti na mituni nzambe banda pena koleka mingi tina TV basela ngo promotion on dirait nzambe ye moko mutande yango moko comme message wana ndé ko sela ngo effet nini eza na effet ba to bebele ba force na ba lisute eza ba sala nzamba kala o bando embela nzambe eza ka fa bimisa album ni amati ngomba to ba prière na makanzambe pambola nga soki na zwi nzambe na kosala boy mais ba sala ngo lisute parce que mso yemi na komi na car na kola tout monde na ngopé que journaliste là zu mutuka ando tambola ka loka biso moi chanter arsati mapeka likolo ba chité oyipo anini ba misu ba bandoli ya mbongo ya gouvernement mbongo ya makila ndenge ba misu ba lobby o bandoli ya mbongo presa ka bango amona za bonté za mutu ya monde ba sala bele ya nzambe ba kita au moins mutaki na akina ni chose nzita ngai moseka album na meilleur album ninga lela ngoti lelo eza banze musu na kata flash na nga na zangu na ko ngona pale tanga asingi excuse ne so eza bongo bien mais so ka singi excuse ta sana na kiboye to longola so batanzambe ba longola ko kingamo boy na kati to lata kibonzambe ubozaki nango esa nde bien lelo omoni lelo to moni pasteur moi azoleka ba sala ba guerre na ba pasteur nani Roger Baka moi contre ba pasteur abi ke papa musuni azaka te ndi beto konza papa musuni abi na kata bible boluke na vexer na boy ko boya nini ayemba moi ne soki ba sala 3 fois nini na malade olibiki sa Olivia na ngai oh Jehova au moins nzembo ayembi aluki donc so landeli nzembo on senti une inspiration mutu soka za mala concentration bonzambe akokota ni banze mona sikonde monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Yaya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. De partout dans le monde, vous nous suivez à travers Congo Température Télévision. Nous vous disons bonjour, bonsoir. C'est l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous, c'est la grande équipe de Congo Température Télévision, toujours présente pour vous informer, vous mettre au cœur de l'actualité. Grand merci déjà à Shadrach Marayoul à la prise de vie, comme toujours. Grand merci à l'assistance de Alain BCBG, puis de mon frère. Grand merci à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg qui nous suit depuis quelque part. Grand merci également à tous les fidèles abonnés de Congo Température. Là, je vois R9 Riti Kapinda, je te salue. Grand merci également à Igor Mitou, Jérès Ngoy Galaxy depuis la Voloris. Je ne peux pas dire un grand merci à tous les bancs membres et à Karine Mokozi, particulièrement à mon vieux Jean Bloch depuis Londres. Je te salue. Grand merci à maman Mirador Ngabou, présidente de l'association Mirador, l'espoir fait vivre ici depuis Paris. Voilà, un grand merci à Batunios Balingarabongo, Tchefer Mikoté, les phénix de la presse. Voilà encore une fois de plus, la mort a encore frappé. Liwa et Betty Moko Lisusu Yaba Sala Nzambe Ndenge Tulubaka.
Et c'est un chanteur dédié au Bissonyo Stoyebi, le frère Matou Samuel. Il a encore une fois de plus été éprouvé. Il vient encore de perdre sa femme. On ne sait pas pourquoi ma camarade est comme Koko mais la kaka basali yanzambe. Ba divorce to comme qu'on remarque en plus kaka nakati ya église yanzambe to comme on remarque en plus nakati ya ba couple ya ba to oyo ba éminent homme de Dieu ya ba pasteur ya ba chantre ya ba évangéliste ba tonyo so ba sela kanzambe. Pourquoi ba divorce kaka bango kokufela kaka bango on ne sait pas. Ba zo sela nzambe na ndenge ya soloté to nzambe nde apesi bango mu Congo. Voilà, et ça c'est j'ai auto convaincu un peu que Solango et n'a pas confrère nanga mona c'est l'artiste bomesana ko yamba cette fois-ci il a ma solo nan oyo il y a Liwa Itali Bongo le frère Matou Samuel à qui j'ai dit mona Cédric bonjour. Bonjour, j'ai fait mes côtés bonjour na bande kono sur la chaîne biso kitoko donc merci na bande ko o ebeli bazo pesa confiance bande ko ba tala tonton na bango yo alobaka bien mona bovema Zambé a battu la bino, Zamba zana bino, donc on a bino vraiment tous à la ça la bien. Okay, voilà, merci beaucoup Mouna Cédric l'artiste au kinde na uti ko annoncer awa encore une fois de plus liwa et beti susu moko ya basala nzambe liwa et beti susu les frères Matou Samuel oyo Bissonyo Stoyebi et n'habite avant to kotana na kati ya masona biso za mo nzembo moko ya frère Matou Samuel oyo ezongela ka mingi et puis inspire ka frère Matou Samuel a banzembo ebele o ebele to yebi atonzemba kanga kuna lobango banzembo akala na banzembo lelo banzembo akala ni na ona endo kotsa bandimi ebele na ba concentration nzambe moni banzembo akala ya kaso kozo kango ndet na mituni nzambe pona nini boye mo mutsoka vandima na vina talima ti ya ndeko musu ba vivre vraiment à moi monsieur tang mais banzembo lelo bat ba beta banzembo nzambe mais ezoya ba ndenge bando beta to mo ba frère Patrice aki soka beta nzembo okima kolo oka mutazuna char de pour nzoto mais par rapport à nzembo lelo zo betama ezo betama nango mais na ba va o vraiment o na ba va comme o ezalaka te ya omoni lelo mutu mona tuna ki na poni do mona différence totally nani ser o zo misa nzembo ya siko ser na biso nani mama nani lombo ngazo misa album ne mo besika anasuka blanche na sote na suka nzembo na ye alobi abwa kelpe mutu mo catch mo be na suka nzembo na ye no lukango lupa na nzembo na yo ko me suka lo mo alobeli mutu mo be na suka na terbe pasteur mo ba ki moi j'ai tomo boya zong seli mutu abiso ki il parti mo alobi bo na boso to to nzembo na misi bo mo na suka nango donc ezaba nzembo ba beto ba nzembo bien nzembo nzambe mais yebite lelo koma ba nzembo na tanga kala to mo na pe frère Patrice akoya pa beti ninya ba to kufele mais le koma maintenant c'est comment mbongo frère Patrice pour moni na ba scène faut dire la tous il a tout pasteur mon Moïse Mbiye to na nini faut dire la cacher mon producteur ya pesier apprendre ba ko beta biso concert to dire le commander na église église amunene pasteur abi na hotel na église amunene na église amuke na yo hotel ate pour na église amuke so na hotel na zwa mbongo yebele to ba pesa biso ba benga so ba mbongo ba fan pasteur so ba pasteur Galate 6:6 mais so l'église amunene ba bengi ya ibike kuna ba nimbaze belé so ba nimbaze belé place wana ye na kota moi qui funda lelo ba passer maman ka l'église amuke na ya te tout fisi caché ba passer so ma ka au carburant o mais carburant so tout carburant so carburant $50 na kinezali plein mais carburant ya so $50 te carburant mon comme $500 carburant comme $200 carburant comme $10,000 donc eza ba fait mo o eza ezo bebisa mama nzambe lelo mona mutaki na option akiti option pour anini selon betamboli na bango lelo bato molo ba na kutena jomo ebisinga ike basala nzambe belo ba kina kunima o ba kina bando yemba bien ba chité oyipo anini ba misu ba bando lia mbongo gouvernement mbongo makila ndenge ba misu ba lobi o bando lia mbongo po ezaka bango amona za bonté za mutu ya mo basala bele nzambe ba kita o mo mutaki na akina ni chose nzita ngai moseka album na meilleur album ninga lela ngoti lelo eza banze musu na kata flash nanga na zangu na okango na pale ayemba banzembo bien abanzembo musu ayemba ayemba banzembo mo boye soju ka album ka ngai moseka ya kolo banzembo elanda na ayemba banzembo bien mais lelo mona lelo ke ba misi album boye mo pe album yo kanite pour nini moi tango moni mutu o aza moni lelo biso eza kandeti lelo mutu biso ba journaliste biso musicien mutune au moins lelo toza etambo na biso totambola ne biso singa nzambe pambolanga nzambe sala bo so salinga bo na sala mais soki na zui
na misi comportement na ngasu ya bomoto c'est que basali ba chanteur ba banda ko se ko yembela nza ndenga solo puis na sima bala ko balakisa hypocrisie ouais eza bat musupe le lobe na vie abongi azo aider ka batu espino ko yaki aider batu donc mulimo na kato ko yaki aider batu azo aider batu ya batu musu na vie pe a commencer la nzambe esprit les années ka ninga na sela nga nzambe so tali ba plupart ba sela batu yembela nzambe na ndenga direction solo moi pe baba mbongo te ba nini te batu ba kota ba retraite ba priaka le une fois participer à côté à Barreta ils a bat basala nzambe bato ebele ba force na ba lisuté ils a basala nzamba kala o bando embela nzambe ils a fa bimsal bomni amati ngomba to ba prière na maka nzambe pambola nga soki na zwi nzambe na kosala boy mais basala ngo lisuté parce que mso yemi na comme na car na kola tout monde na ngopé que journaliste là zu mutuka ando tambola ka lora biso moi chandi arsati mapeka likolo mapeka na sovota la ba net banzembo wana kalo beti na mituni nzambe banda pena koleka mingi tina TV basela ngo promotion on dirait nzambe ye moko mutande yango moko kama message wana ndeko sala ngo effet nini eza na effet mutu oyo asala ngo ye monono aza omole o mombe soko sango na mutema no mobimba obinzambe na kabi amnanga yonga lo bana bat basala ka bat ba nzamba za ventilateur nzamba za roulage nzambe jamais ko za roulage nzambe jamais ko lingana kanga na kitambo na bandel ba vivre bona kitambo ba vivre ndeli nzamba za nini ka nzamba pesa nzamba pesa na biso nyonso ba chanteur na pe ba imba ke nzamba za roulage muna mais lukuta nzamba ko za roulage te nzambe za roulage akanga roulage akangi bandi oboleka te nzambe ziko kanga bandi obo kemba te nzamba pesa na ye comme ce que éducation etamboli ya mutu mutu pa ko bebisa vine ye moko c'est le tambo esu moi si musoko la no yeba ete bebisa vino apolo parce que nzamba za roulage te yo mutu bomi vino mutu mususu pe à cause de la paix mususu okoti ba loge na o simba kisi na o sebo salima mama be tango mone bebelio kuma siko nzamba obina kima nga ba kisi yango oyesko na bonzambe nzamba roulage koto na nga kangi te o comprendre te selon nzamba pesi biso nyonso c'est lorsque tambola mutu ndenge mutu azotambola ndenge mutu azotambola na mokili ndenge otozwa eza bato musu tanto banzamba roulage omona kitambo bolieloso na bande pe bato baleli pe bazali donc nzamba pesi yo apesi pe o comprendre donc nyonso ezaka souffle de vie to la mokana tongo poni nzambe apesi biso nyonso et comme parce que ne tambola mutu na yo mona lelo omwa basala nzambe abima azaki na amon po na kati nya ba prière amon na kati yemba banzemba bien mais tant siko amoni azwi mutuka azwi amoni nini yo mwa te mutu mo bondo sola ne bien bosola ka bosola tant le komika na moni de lupango nini akoma peka likolo mo telo pe pamba komiko zubenge allo na reta allo mais boso ek bono kuta ya ngaso na zwi tondo saka na yo tondo saka boza maloba ozo mamunoko uta nkati ya mutema te donc basala nzambe belé eza basala makam o le lomo banze ya basala nzambe belé bisi banzembe belé awa omona eza pene fete toyoka moko moko kumba moko wa bimisi nzembo sotali frère moba yaka betaka nzembo frère na betaka nzembo yaka da style nini yaka style no beto nzembo na ba maloba na kati mama tea na kati frère et même moi soki impetu moi ayaki pena ba lingala boyaka pena ba brutalité pe makamu na epe on comprend mais sotali lo alimwe mais oya muto aza ya nzambe ponga lobango na vie na ngani na aboye na lobango lelo so nzamba pamulinga nazaka na boule na sala borphelin loka na mekango déjà mutia soki nzamba pamulinga eza na zwi ndenge neza na zwi na ko na bi place na wuti ba famille to wuti mangam to salaka donc nzamba ta pamulinga ya ndenge ni faut na sala ngo maintenant na lo bango boye so na zwi na o mo sala ngo nzamba otala mo prendre donc eze belé ya batu o ba ngani na lo ba na lo ba ngo so nzamba be te so na sala ngo te na uma foro mo be na kati na lo ba so nzamba pamulinga na sala lo be na o sala ngo te ye bilé pi bala kanzamba ya mususu boye na o sala boye so nzamba pamulinga na ko mo yemba na o sala boye asala ngo te mona Cédric toujours na même fil d'idée na wana c'est que na mamu solo be c'est que ba sala nzambe to banda ko yembela nzambe ne bandeli ba inspiration mende ko ute pa nzambe tamusala mukuna tongo boye abando ko mamelelo oyo bakoma ko somba banzembe tamusango te mtekoma pa osala ke no bakoma pe ko exiger pe tamusu cacher monga va beta concert et puis aomo pona pe église amike ya mutu na mutu na bike omoni nzambe na ngalo belo mo be ngel chapitre mezungi nzambe soki osala na ndenga tout droit olandela ba principe na ye oyo moko depo bimaki ozana ngo kaka on nous a kana inspiration
nzamba ndo pamboloka ba chana ndo simba rapwani le comme no basala nzambe pa kozani na 3 basi 4 basi lo belango lote ba yembi ana pe moi mzu ser moi za kana moi pe ba msu bazana habiter bango nyonso attaché de presse na bango ya basi presse na bango wana o comprendre donc ezabe faire ezo salama salama na ngo ebele to mona ngo mais soki mutu moi obike nde na boye na mwasi moko na tambola nzela moto boy te to abata masumu to beta na mabako to kosaka pe muta parfait azate mais sona na kima na makambu na kima vraiment na makambu o mususu na concentrer na musique na concentrer na nini nanga omo apenza mabanze mono sindo simba mamnyo sindo simba onko ya pemba mbeba mususu te les akaka kwa confier eloko oyo za osenga ki panzambe bozana ngo peka bon confiance en eloko osenga ki zana ngo peka tita ngo komi na succès yebite bato bakoma ba succès alaki na succès te bayemba ya nzambe ana e komi MSO c'est l'émission boy ando luke émission mais comme luke émission boy oh lo mo benga na succès nanga Moi c'est dit que solo tobet en tout cas oncle Langa za pasteur na Lufukuna azak pe victime ya makambo oyo et abengisa ki frère Patrice a robeta na séminaire moi za nango ba solo li pe bien atinde pe déjà mbongo ya transport ya carburant kando lo baki wana ba sel pe ba fiche atinde pe photo o batina ba fiche ba tie pe na ba fiche bien mais et comme quelques jours quand il y a séminaire atindi mutne que no ak hotel ba hotel ni place ba ola lisa ba et puis ba ngomo ko ba poni hotel place ba ola lisa et tikali 2 jours pour na campagne ba benga hotel na ko sala wana ba yo benga que non fallait ko yata un jour avant pour to se rappeler tant quand même ya ko sola ko ba ndeni to ko sala andimi que non voilà na ko ya lobi na tongo ba zela 10 jours fakate ya atikala ko yate parce que parler ngo ba ni pour égliseaki mukie to par rapport que à mon avis non na keka obeta na lufu ngana koma da frère Patrice na kenda obeta ta musuna bagiza minene na kenda obeta to ta musunzambe mutapekisa musupe ko zapenda mutapekisa ke peut-être bon wana j'étais na ebita mususu beta tanae oya calendrier na oya préparer que to ebité mais soki da préparer pour na bato wana il faut akende mais so calendrier na préparer pour makamu so babilo musupe yaka oya poso selo mo netinga bwe na benga ina sala émission na pasteur mo bwe ato benga nga babenga mariage mo boy na boy mais nga préparer que da caméra ye na boy na sala boulon na sala mais il pas ça qui déjà programme qui beaucoup na RTL ouais mais tant jusqu'à bisinga ke mutu mo benga pardon lim même so ka benga ki pasteur c'était limbisanga asenga excuse ne soki eza bongo bien mais soki asenga excuse ta sana na kiboye tolongola soki batanzambe balongola ko kingamo boye na kati tolata kibonzambe ubozaki nango esa nde bien lelo omoni lelo tomoni pasteur moi azoleka basala ba guerre na ba pasteur nani Roger Baka moi contre ba pasteur abi ke papa musuni azaka te ndi beti konza papa musuni abi na kata bible boluke na vexer na boy na bona comme moi ba débat ba musa ya takami Moïse mbie bango ba sena nzambe bango musu bombo te ya biso contradiction entre bango na bango bango saba nini moi mutu boy ndeti lelo nde tomoni pasteur nani ba pasteur ba yembi bango presque na ba moma ba pasteur moyembi akomi pasteur à l'église mais moyembi akomi pasteur à l'église ne so ba l'église yana ya nzambe mutatinda bango stone tema ne mutetini ngapi na l'église o l'église yana selon yo to sango selon nzambe o l'église yana selon banimi to sango selon mabonza to sango selon mwasino to sango selon etikala ya bana nao on comprend donc so ba sango selon vraiment ba directive nzambe ezabia mais so ba sango po le pasteur na biso moni ato le kanani nani kuni nani wa tukufela mwasi nani Matu Samuel aleka na émission après émission vient na biso papi mom bu mwasi na kufi mais ba musupe ba yana on a nenga contre bazali moni kuta ya kuta za basi on est de trop yebisanga okukufela mwasi première fois on peut comprendre deuxième fois peut-être deuxième fois peut kuta ba kolobela mais olekimba moko 3 4 tina 6 muna okufeli basi mbala tout ça ta 4 faut moi que non et ça la paie quand même 6 ex nga yebi na ngata kufela mwasi 2 fois 3 fois 4 nga yebi ka MSO on comprend on nga na yebi yango donc eza yango ya liwe zo na porte ya mutu nyonso elobite ya kufeli mwasi nde soki yemta zo sala ngo to boy to yebite nga no to yebite mais on est informé que ça 6e fois c'est quoi bon c'est que juste tout le bas pour y qu'il y a Zamusali na et comment kotika kaka parce que Bible dit c'est lui qui trouve une bonne femme trouve les bonheurs deuxième fois vesko zonga siko vraiment na bois la vraiment raisonner bien a raisonner banze mona ndo beta kala banze mona ndo beta na vraiment ya beta banze momo banze moneti ba yawe ngai na ye azongela ngo siko avandi ngana matina ngomba kalukelongi na yawe na mapasi na ngama umbu na yo yawe yanolanga afuka misuka bandole le panzambe aluka suke yano yamba yanula ya basko est-ce que
ngam non sala mabe to da cause mo bo elo na sala to eloko nini vient comprendre que ah to eloko mais c'est la 6e fois à prier car est-ce que pour nous mon c'est parce que sambe la rapé musala nzambe to c'est un petit pasteur est-ce que à cause d'appel lié pe na malédiction mon père famille biso pe to ya ngote na ninga contrer ba journée to na ninga contrer te 6e fois ninga bongo c'est que ye to bo te na biso nyonso mutei baka mango obi mukile lo baka kaka muna mukile lo baka yebi te babenga ba misi basimba ki wera wana ngolo baki no te o na lobi te to benga ba misi basimba kisi mais non mutu monte biso nyonso no mona misi place basimba kisi mais to yebi to lo bango basimba bakisi to lo ba pe ba misi to lo ba ah Moïse mbiye gege mukomote mutamone na te gege ana mais musena nzambe de o biso to lo ba ba cité ngaponga banga te lo ba ma elo ba cité to ba ah mission na mission ba beti featuring pona loge na bango bakotaka to bango na ba cité ama ba cité betama parce que biso to ko to ngula mama ba cité to ba makam o ezo sala mo to mona nengo lobi par rapport à ce que ni lien mo ya famille ko zoe nini e o zoyo salon to etambo yo to lo ba elongo no se crochet na mutanzo to sele tambolele ozaki na nzambe o sula nzambe o sela nzambe ya solo lelo lali momio lobo lali momio elo mo pe ba ko beta pe na se ko zo po ozala bati ne lo mobe po basena nzambe ndi bazala bongo emso atambola na ane musena nzambe biso to komisa monsko ba to komisa monsko ba nzambe ta nzambe te ngape na bo na nzambe musena nzambe pa nzambe etala asko selon nini etamboleli ngasko na zui leona lali momona lali momio elo mo yakina kati na nga étoile mo yakina kati na nga na mafuta molimo santo ezali molimo kata samzamba so musala ngoni ekomi olongo yo elo mo ba betio ezio musala nzambe lo kamba sake ezio ndeni ezio ya mususu po bakuti vide na ye famille so pe kuti vide no bando beto biloko ba mo la sasko batuke omoni akini musala nzambe te na be fe musu ba osa na sima tala ba mama Shabani ba beta ba mère album oui mama Shabani album na liboso nzembo mo ezala kati sana nzembo ngasala ngono lokwa ni ba lela donc ba mère ba danso tatala la plupart ba tonso ba matanga kala ba album ba beta na banze mwana ti lelo so tiango uvandi ndeti nze momo mère to ko bimisa nini ya o ayembela mwana nini nze momo be mama nani ozo bim o lombongo atomisa nze momo be ya nini ayemba mwana so ba sele 3 fois na nini na malade olibiki sa Olivia na ngai o Chiova au moins nzembo ayembi aluki donc so landeli nzembo c'est une inspiration mutu so kaza mala concentration bo nzambe akokota na ni banzembo na sikonde mais banzembo ne perdre zai souté la ça nzembo mo se composer na ba composer ça des fois mo ba ma ko faire fallait et je dois bien faire fallait mo ataba atata ya sala ba clip na ba nini je m'abeta ma ba générique nzambe mo ba générique ma ko te apa ma kalamba ifwa fa mo ba bima ma ba binga fa fali na poto boya ya alata yema lata ba asala ba clip na nzambe asala ma clip mala nini amsu ba chapeau ngona mona mission une fois tole katante na mona masala ma clip na chapeau benga fa fali abeta ma rumba bi sebene utana kolo mama luketu vimanye maluketu fa fali oh pan yebisa nsko abeta ngopo ba mona eto ba seka oto ayembela manzambe donc ils ont OK muta comprendre que kota nzambe la rezali kota nzambe bat bandu banga biso kota nzambe bat bandu banga biso mais to kosana te ba frère Patrice ba sena nzambe ou vraiment ba sela nzambe ba pasteur belé ba Moïse Mbiye ba te belé ba sela ba nzambe mais to qui peut ba tusuma zo appeler ba double trinité mususu na sali na ngati kana sala to komwa nzambe moi mutu mususu ko za kolomo kantongo be pasteur abiso na ko pasteur ba bandu banga pasteur ba beta kayemba tate idéologie ba batsango pasteur obete mbata te pasteur o finete pasteur bo kele crachat te pasteur ko tabne une partout alingi a commission pasteur abi ke pasteur ba banga biso lobi na ngai na ko lakela o na ko modire yo boyena boy mais tout le monde la pe bangambo wana itambolika ya mutu eza bien eza ngo bien donc là Cédric pour na yo selon yo est-ce que eza na habité ezaka obligation moko bokeno obanda ko yembela nzambe pe na suka il faut ka kokoma pasteur kama moto mona tanga kala to tuka mona na tanga kala na habité ekomika mikolo na tanga kala tanga ba frère Patrice ba bimaka vraiment na ba tanga frère Patrice ba bimaka to bizaka ba nani ba fina biso o débat ba ningonde
tout le monde a été monté à comment d'être de ningon de banzembo beta tanga kala mutu soka vandi bazo yoka ah Kolo Yesu bablo mo bongo banzembo ya kana matanga mwana nyonso ka soki matanga mo batenze mwana zo banga mais lelo comment nango donc eza ngo kaka toluba atanga kana natikala mona nga mutu datanga lelo nde komi mutu beti nzembo na kitoko mbamwa bokamna ke pasteur. Mais Mouna Cédric lelo to comme ko remarquer non seulement que basala nzembo ba comme ko kufela basta ba pam mais divorce et koti makasi na quand ya bana nzambe surtout ba pasteur ba chantre ba divorce koti makasi mais ba misa na biso chrétien ba benga ba misa mokili et belé depuis to iba bango na basi na moniti ba fali na banana ketchup ba wera ba mpata ba belé ba divorce ça la penza yo ka te fali pa lobaka ke ah non ngana Moïse Mbie miko to za succès na senga ta Moïse Mbie featuring ba lobaka nini biso bata mokili bango ba Tanzambe mais mutamokina mundanza biso ntabiso bata Tanzambe ba divorce et selon des comportements moi sur visé à ça la nanda ko ya libala nae bindu tout basa ndem bakiza ba mibali je répète ba pasteur te na ba sela nzamba yemba kana ba cause musupeza rapé biso mona biso mo peto mona ngona ba parler ba cause musupeza ezaki em susu muto oyo ubali muto ubali esenga to bala yibiti ba pasteur musu ba sala nzamba ba basi na bango o esenga ka ba kembi na ye ba nini bali kemba ba nyonso metonga komi na mbongo bali eta ko wela mama o aza memechola o aza angela parce que sanga a memela pasteur anani ezaka yo finge mbesi minutes wana ezala faute ya pasteur to faute ya moi sala bi ya cause elo mo yo sala mabe mais memelo pe cause mo po ba dossier ko akabwani asala divorce mais ba cause musu na mbona ba pasteur bele musu musali na ngana kimba na ye vraiment boy na boy abali ngate akolu kam o apembe musu o ayibike pana bango ayibike pana boba zaka na mbongo na bala implice ya mbongo pana bango ni pana ngani na yemba boy sala e batsangai l'erreur grave musu ba kutango ba kabwana et comme maman que ta pasteur kabwana ba cause mo be moi ya pasteur musu mako imbécile tu kenda au sala émission mo be pas frère na biso nani on attend frère na biso yemba mo seka je te dis na vini na ba moi betenga bi imba swana kana moi sinema na vini na benga na moi sinema na vini on ezala ko musu ezala ma ba sala nzamba na imbécile tout fino isko ote ya bana no nini ote ya pédication poto ba yemba kana ba te ya biso mbala moko par nzembo mais ba cause on se besoin na pamba lelo oyo Mouna Cédric biso nde to black basala nzambe baza bat mufaka bazala ba exemple baza ba modèle pour na biso mais lelo otokoma esala ka ndenge nini to boite que musicien chrétien na musicien nde ba benga bango profane ba ko za na relation mais ba relation bango on dirait comment ko kende au delà ya ba limite on dirait basala ba musicien mokili ba koma plus ko influencer ba musicien chrétien na makamne to vidéo to komona ya prophète na biso Joël Francis tant to te ko lekana na fali pupa tous baza que non tokodondwa est-ce que parler ngo que non ba yebani ba secret yango bana ba limite teto eza encore ata mususu bon lokwa tozaka ba mi photo se permettre ba avec monsieur zaki camarade monsieur zaki ndeti nani mwana pasteur mukuna nani mwana trésor mukuna master fali parce que yebisa ngata comme pasteur bon ça na ba jina bona fali très à l'aise monsieur zaki qui camarade mususu pesa nango mais le langage mususu quand même na média et ko arranger ba tout surtout qu'il y a comme déjà ndé balobaka homme c'est le rebo mezani pasteur balobela été pasteur va sala rebo été ya on te côté sous ko ba erreur mais ba ta porter bien ce que va prendre comprendre le rebo mamboka ya église le rebo mamboka église est bien église ali boso montre za la ka mutema mutu ya on de ça ce ko bien pour église est bien mais église musu pe nga mona na yina ne église ba ikanga ba bandoki mutakoza kindoki na benga papa ne benga mwana ne benga vandisa bango ba famille o prier pour na mwana tala boeta so pandi famille ezala mabia o msu famille boy ba cause msu ba para msu ba mole la msu cause mo ba msu benga na mwana zani ndoki te benga ne bo mo para pia ke koti na pale nini yo kasa nini yo zolia na ndako mais mwana nanda souffrir ko lela ne na mutema ya mutu msu moni bona o moni sika o moni kitoko o moni bona mutema ne msu za opola choc ne mona te na mutu msu ba ke patinho no hôpital o raisonner qui on a raisonné tout ça qui on raisonné mais ba rebi ba no hôpital ba singa
soko raisonnaka et bétarapé so raisonnaka et ko ya pe boy ngam comme ça vendre 2 jours attention kitinga wani na kino hôpital na hôpital ngam attention boy na o raisonnaka raisonnaka c'est ko raisonnaka donc ya mutu musa zolela kata mutema choc wana kata mutema yo parozolia bien mama bien yebisanga et porteloni nzambe pas total yo mutu musa musale baby ka boy na donc famille peut aller bien ngakuna linga ba famille yokana ba famille za ka soudé mona nzamba pambola ba famille za ke toza biso nini te famille nyonso makambo abezalaka mais so famille ya ka soudé mona ba famille neza mona te mutu mwa ke poto mais famille mona ke soudé abengsa musu muleki na ete abengsi mwana ndeko noto mona ngibele mwana ndeko mtu atiki ndeko na mwana ndeko na ngaza ka beto lingana ka tolo na pale moko tondo lia biloko place moko abengsi mwana ndeko apombe mtu ndeko ba ndeko pa komi be na poto mutu moko abengsi musu 10 personnes eza bolingo eza na famille bolingo apeso ko tembe église bolingo ne koti mana kati bana nzambe esa na obe neti makambo tuko loba ah keno ba église pe koma ko kabola batu et ukangi mutundo ki benga papa ne benga manu fanisa mais bango bakoma ko benga tam apanda en église eza pe tam su pona propagande pe ya passer bona ke akanga pe bando église est spectacle été premièrement église est spectacle au monde église nion c'est comme na TV spectacle c'est spectacle yaka awa ngula zobima eloko mo zobima awa nde balobi ma église za place à plébiscité te nzamba osate me batanga tam susu pasteur na biso Eliezer mutakosa église ya place à spectacle église ya place mutazo yo bongola mutema place mutazo yo mona pasteur musomo mutaki mutakisi ba bengi ba témoignage après donc kokuta bo vanga kotenga bife na ngamo na bife na det pasteur ando kota mabulubu tobita en fait seda tobita tolobita ndo sela nzambe na ngala kuta so kota libuluti o yando sela yena nzambe na ye ayebi o yando sa ba pratique wana mona ba pratique wana bo ngaku na bife na ba spectacle lutu ko loba na bife na ngamo ben église mo to pesa témoignage aki mutaba kisi mutaba nini ngabi mutaba frapper mais mutaba kisi mutaba bo yo ebisangani ne na libanda ibete na masonde mususu mais le bitinga finga pasteur na bangwana bakaka nzambe yemo juger donc tout ça mbela kaka nde na bolingwa solo on comprend premièrement église des spectacles église ya place monter tout ça la ba publicité bien na TV tika mutu yemo ko exprimer mai église na nga yango avandi na e ça la bien mona lelo oyo ça ke bat bando te bat bandako bosala ata bongo ke to mona na ba TV bana na mona mwa musako banga ngolo bimi e pouf et là, c'est le spectacle à ma bien. Voilà, merci beaucoup, c'est Mouna, c'est l'artiste. Et Azan, non seulement car on a capacité à la charge, mais on a capacité à faire meilleur de lui étant que mon copain a ban parce qu'on dit la rapenza bien bien et les premières positions vie na nzambe première na biso kanga nini miso to sa no lelo ngana sala so parmi bat bosara bat baza basala succès internet so bozaka 10 msunga pe na kota 11e na ça na succès na liambongo internet bat botala kangai bat bomona kangai kombo na ngetangama na na fuwa pe na zana kundima po nazanga mtu masumu na mtu mabe na koya sama pe na mabe to koya sama pe be kobo to koya sama pe na mususu mais elikia na ngana eba ke nzambo osela nga e grâce morbe mais na vie na ngana senga ni na za mapeka likolote na za komikita tanzamba pe singa na za komikita pe de na yeba ke mbongo batapoto batindela nga babuka ngote elobite place no babuka mbongo place no sala be so la ke no pesa apesa nga $10 apesa nga $20 na pesa nga msu famille na tinte ma pesa nga eloko atona otona mutema na ibatu bando sunga kaka bando pesa nga pe kana bongo ngape mais ngape to na ozwa na batu ba pesa nga ngape na tala bando ko mususu tala tali famille nga na zo ape mukomuso na pesa nga mbongo famille nga elia ngote bana ba feremo bazali ba mama ba fepi bazali na kina tikel bango pe sala nga bien voilà maintenant to comme biso jako kena suka lelo oyo bambwa kele komi kubaka na banzembo omo ata mususu ayemba na suka pasteur patron on a bloqué ya frère Patrice et puis oka ayemba loko moko boye côté kuna nzamba zaka susu tinza pesa bango mu Congo nyonso wana est-ce que e honora ka nzambe surtout biso bato yoka biso pa nani ser lomo nani ser aso bete lomo betala ngona suka na luka ngono tuna bosani mwanzembo na suka pa bwaki ni mutu mwa chrétien eza ngoni bon bamo bayebi lo ba sala mutu nzambe ne mais batala ka pesi kuna zaki ndenge nini na komi ndenge nini omoni na zaki ndenge suna misa album na ngana komi to la ba vite ba to mo tala ba vite la beti 1 million la beti 2 millions total la pesi ko selon succès uzaki na ngondeni uzaka soko zo leka
un sous place moi qui nze mono 3 fois 4 fois ozaki na matanga msu matanga boyim tombe pâté nze mono le lo si ba beta nze mono est-ce que le lo zaka na page est-ce que le lo zabwe to lungula no biloko ane ça la bien. Voilà, merci Toko Namsi Nasuka. Dernière question. Et tant que vous avez mokil, tant que vous avez qui moi snambali, alobaki, allez-y, multipliez-vous et remplissez la terre. Nil part au monde qui nous a ponné là qui mutu, mon couleur ya moi, c'est que nous avons moins de boy. Il faut balaka moi si ya pembe, tout moi si cause pembe, il faut bala mobali ya pembe pour ça là. Pasteur moko lor lombo, alobaki ango, alobi yo oza mwindu neti makala, ok robala moi ça neti séjour de mort. Yo tango yo kay makambo wana. Tango euti pe papa c'est ça qui onde. Te ça va bien te. Moi ça roza mabe mon ba mtango comme c'est que c'est l'homme possibilité na ko lingolinge. Ngesi nga sona lingi moi sina na. Ah oui, vin les abou na lingi fort. Ah sifa na lingi fort. On comprend. Ngane no luka koma capacité ya basi pe bat ban via kai. On comprend. Ya ko koma fali lona nana ketchup baloba aba boyela la tendeli ba bona te bolingo na bango na te fala mbela nana ketchup banze mo be suki sa watu mitema o watu mako fali loko ya kuteni na Shakira kuteni na Beyonce kuteni na mona bango nana ketchup ali pia nana ketchup te on comprend pongi na miso zo sila te banze mo na mbela mo na nana ketchup ba baksanika ba supu miso to ba saka banze mo na to baksa ba supu e po ani po atala ke moment où les gars va passer moment où les gars m'ont sur nana ketchup donc tu les nana ketchup azati donc nana ketchup ga nega moi c'est pour fan bana gratitude que ba musicien chrétien to loba o ya loba ki ona par rapport o ya loba ki ona ke pasteur lor mbolo ça mwindo bala moi ça pe no ça dit besi chaque panete akutana nyonso ya pembe mwindo tout pour bango nyonso bazaba c'est puis nzamba créer bango nyonso yebisa yego to besi chaque panete bango nyonso ya basi yega ezaka ke tolongolaka eloko ngo elongwa na nzoto nanga ekomeba na. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'est toute l'artiste. Donc comme le petit Nasuka na yo un dernier message à Mathieu Soubalandi surtout na bana nzambe nyo Soubalandi na Congo température. Merci na Mathieu Soubalinga mona l'artiste tozonga no ki bonzambe masa na Guilin yazaki so ala libre au mona ako bambata ba mari de nota 12 ao timbela te abili babe azonga ne mama moto oh pon masa na sasa na peso moto masa na Jordan Kambala batnon Soubalinga biso mama Suzy Limbondo mama ba wesh na Grenoble wa bana membre chinois malolo lorisa Congolais ya mama Milinzemba motema tous pepele ya mbetolo Arlette Bonanzo Fanny Bongende boss nanga Didi Pumba mota mayele o marotala mabiso toujours tout l'autre en Congo France banda na ke 6 ans na bana o chapitre na ke chaîne mona ke chaîne ba chaîne nyonso wa mona ngana sala ya chaîne kaka moko donc ngana longwa raté na ke ndanga pa ité po banda Congo France ezara yo te muna lelo sala inane ba 2 ans etala ce que solo leli mutsuka solo bien na vie et le but est choc mona mutema to ndeni ngasko wana eza po ba loba yenda isinga bainga isinga yumi kuma patron na ngamo ve mabwe wana père ka pe série mo de ozo koma pe patron jamais koma te mozara nazaka patron po ba pesa nga chance à chaîne ba tselongi na nga patron ndi ba patron natanga ko ba patron no so ba natanga ba patron no so ba sala natanga komba chaîne tanga il faut vérifier pe tanga ngasko naza aimé na bato to asepela na ngai ngana na bina lokoso mbongo te na ya muyiba mbongo te bato balelanga fort on comprend mutu ko bato gérer chaîne nga sala boy donc na mutu mo bato ko balinganga mingi bato ko mbisanga patron bato mo ko mbisanga muta mbongo bato mo na ngolo mo santé muta so yuko ba mbongo yasko nini bato ba asepela no fort bato balinga ko lingana to bato so ko bato linga sala mutema wala muna tout le peuple mambo ba ingratitude ya basala nzambe mais pour dire quelque part aux arengra na mutu mo jamais tout à l'heure to tema na vena Frank Stemai o kutsa na Congo France na monio lino musika moi atina ndima reti lona bana robo ya ete présence na c'est autre chose ko pesa mutu mbote pesa mutu mbote na mutu azo reconnaître yo abike mutu azali on comprend ça la bien on pesa mutu na mutu azo reconnaître muna zalaka et ça la bien et ya mutu musu na vie musu azumine mutu kazui a reconnaître sous mutu te on comme un fou donc on pesa mbote na contre cœur mon frère ndaloba to solo na we ranson te omoni vie pe la vie ngape na petite vie mutaye akobanda ngape mbote na nsi na respect ngape na ko bande mais on te asko mutango a reconnaître na ngaité on comprend nga petit bébé pe la ministre la presse ba reconnaître amuna zalaka muna boy nga na reconnaître des forcer la mission belo ataka muna nga na ko reconnaître ka ye mta sala nga muna akotsa nga na Congo France le lopeti na mo na 100 francs na mo na 200 300 ve le na loba so na komi na ba budget na lukana ko na internet na lukaka msusu na pese dim
ve ne loko kotsanga ne loko salanga franchement yango mais ve pe ngobi nga ya fait sa vie ba kotsanga te na ndenge tozaka na vie tozaka na Jordan Kamba le chokanga na Alain de BCBG vous comprenez après ça biso invitation te abikeke après ça biso Kamba après ça invitation après ça invitation te na Jordan Kamba na Alain de bitu komana ba petit na boya boyna boy na selon nga pe na responsable na selon ni na foutre la tombe zo foutre la palin wapi msu na palin pe mer hotel la pe amuna tinda mbonga moi sur lek no saki boylo ko ça da responsable vous ba responsable to zwaka pe pas za banini mais na ya fête boye na kotate e chokanga mais nga ebi msusu na batu nyonso o ba ebi moi ça c'était ma bala emsunga na koyeba kulika batu kunga mona emsu tam balinga ndi bato balinga emsu na ko zatme na monta balinga lobi na moni lobi bazali to vanda pe ba beba ni ngana ya mère na biso boy na donc ya complément boy na félicita bango ba pa mo boy ba bala ni donc complément très kito ba boy mon Jordan Kamba ngo ni ngalo ba Jordan Kamba ba kafa to ya feti to kotate ya choc na tellement fête ça vient na vraiment ve pe ko bapé atini bat tana tibo signaler ve boy na boy ko tina na mutu mo ko takana ta lo banom su cameraman mo bo bima bino banani chokanga na fête ça vient vraiment na yebi mama eza ngo fête ba bo ko na scène na zongi na ngana sema interview bana na zongi na ko komisa ka na lo babo lamu ne mais ba reconnaître pe ba yon abika ba scène nzambe ba reconnaître nzambe te nga bandaki ni timenga na reconnaître papesi ba mu Congo on va pas ave na en tout cas manquer te l'autre mais ce qu'on va nous reconnaître petit na ngam na sala boy et ça là bien on ni ma petit na on comprend petit pas hôtel fana ni ma ve na nga mais ave muso benge allo ave petit na sala de lo ma yo vraiment no yambanga adimne maman yo em so kete micro pe rita yambe o tie dans du côté telle ba différence le but héritier les qui ne veut pas rouler quand le lobby héritier moi nga kona sala calcul nga sala quand on a mbongo te non c'est le calcul pour rouler comme tana mbongo mais mutango sko apaiser yo amulo ko lote mais tina te comme na tina te ba pe ba journaliste ya minene o te ba na mboko ni lo bazate na internet to ke internet ba ba 6e sous batu boy mais batu ba ça maka biso pe to ya nanga ba pe le même na otama pe ba 20000 batu ba kondo yambanga dans les époques ezoya ça mon respect linga mutuna bolinga solo nga pena linga na bolinga solo et ça bien merci beaucoup ngona mamna so bazana ngo ke mutuna finga kaina ko manquer aucun jamais mon ve changa pas tout ve na ngai des arara ke balongola peka ba manquement ba petit so kazo kula yiba opesi respect nga pena peso respect bolingo wana tozaki na so les appende ezaki mutako ya pe msubwe yo ponga so ngo yani na nga c'est la fin qui bote loro bona so ke ba a lekate o a mauvais na yebi passe ya li pendant to liane kuna GB na yebi passe ya nguba ndeto liane ya makina fufu na yebi da olekate toko sana raté on comprend le PV so mon petit muna bonga ta wa petit na nga mais revient pourquoi reconnaître petit merci beaucoup merci de tout ce qu'on comme nasuka et salutations na ona batno so batnyo so balinganga l'un des BCBG il merci ngé l'air claque ba tout vraiment balinganga ba master tout ba sepela nga gilepe tozani awa mon conseiller ya makambo ebele abana nyonso mta contrôler ngo na ko bo santé monter na biso Christian Touré boga na loketu ye mazaka boga to tunanga boga na loketu ndeni soin soin tiardo ye mazaka kitoko na loketu bato basi bon déjà pas rare au moins jeune moi ya bimi na tongo bena couper bazo landa boga na loketu ezalaka pa mutu moko Christian Touré boga na loketu donc nazana bino vraiment bato ba sepela nanga obetika ka Facebook na muna CD numéro contact 00243 89 713 408 nasuka donc yangwana bino. Voilà, merci beaucoup. C'était là Mouna Cédric, l'artiste en question. D'essayer un peu de parler par rapport à l'actualité qui vient de frapper notre frère, le frère Matou Samuel, qui vient de perdre encore une fois de plus son épouse. On ne sait pas. Nzamba pesi bango mu Congo, to bango nde bakomi ko se méconduire à l'égard ya Nzamba. En tout cas, à ce que moi je sache, na bi que Nzamba lobi bino na musala nanga et puis nga na mabota na bisno. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui arrive au juste en tout cas. Mais toutefois, nous présentons nos sincères condoléances à la famille biologique de l'illustre disparu. Et puis il y a frère Matou Samuel qui vient de perdre encore une fois de plus son épouse en tout cas. Et nous sommes de cœur avec vous parce que nous sommes tous faillibles. Et le yeux peut-être aux Ouanga, le peut-être aux Ouanga. Il est clair que nous avons des BCBG. En tout cas, merci beaucoup. Et merci beaucoup l'assistance. Il y a Wivi en tout cas, ça fait longtemps que nous en tout cas, on a une grosse moulure.
Nakani sous Patricia depuis les États-Unis. En tout cas, grand merci déjà à l'équipe technique Mobimba Congo Température. Grand merci à coordonnateur Shadak Marayula et encore et toujours na prise de vie. Grand merci à Christian Touremou Kendi et autrement dit Papa Kenzo na régie finale. Et un grand merci à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg. Pourquoi pas dire un grand merci à tous les fidèles abonnés à Congo Température. Là je vois R9 Richie Kapinda, Igor Mitu, Gérard Singoy Galaxy depuis la Bolorissé. Je vous salue. Grand merci également à Papa Jean-Bloc Béton, mon coyabana membre et à Karine Mokonzi. Et voilà, d'ici là, portez-vous très bien quand moi je ferme que je vous dis merci et bye bye. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette La Fleur d'Amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,